na ye poto solola makambo ya sœur na biso Peniel na ye ko solola pona sœur na biso Peniel ba bonjour bonsoir na air so bokuta okuta nango okut donc na mdana air na ye ya bonjour na bonsoir avant d'okende boka moite Diamond a kondi bo ndenge nini toti na kondi bo ndenge nini oui je fais un effort na meli bakisi bobaki na konda na kondi na meli bakisi na sali makasi na pe na kisi yango muto amune na ke contacter nga po na atindele carton na luka yango peut-être na internet po na minute o copine nga mta sombelenga yango na Thaïlande mais na minute oyo Thaïlande na biso bino mo boyebi kaka ba confinement donc o mto kende te peut-être na nzela internet okiko zongo yango nde mto sali ke na konda te mena kita poko konde la kisi mikuwa moi j'ai pas les mikuwa mais la kisi tokoti mbala moko na sikek boy bana za kana 10 minutes ma sœur Peniel maman bana ndeko mwasi maman Peniel quand je dis maman Peniel ezate koza maman nanga oza la bana ndeko mwasi ezate komi moninga nanga oza toujours le kinanga na isa bino le kinanga sukaza na 31 ans la fois passée année au 32 ans donc voilà ce que nous donne à 20 ans à cause d'Agnès Nanga on a dans Vanessa à Joana donc là il y a Rabino on y a conseillé pas toujours on peut ochanga maman na c'est pas grave moi ça la maman n'engana solo na maman Peniel yeah ma sœur okotiba na mibale na maika lambai mais c'est comme si ozo pas gérer situation na hôtel na maika ozo pas gérer té kaka pona lole mo libala ekufa yo meaning na weza nini pona yo what does it mean kaka pona lole mo libala ekufa yo what does it mean that song you have to think avant hier on internet you have to think ma chérie my darling you have to think twice before coming peut-être ba conscience na bango bazama pe je ne sais pas. Aux amants, la pasteur, tu n'as pas papa nos conseils. Au moins, la vie est aux arabes. Donc, vous avez olini mobile no makasi. Mais pour la biloba lo banao, nzembo na kaka pour la lolemo, libala ekufa yo. Parce que tu parles trop. Na mobile ngo moya zongela o lisusu et vous allez rater. Ba olobi mingi, o dénigrer mingi, mobile o ya nesote. Mais ce qu'on a qui on va dire quiet. On va dire calme. Yaya, mobile pe akoki kozonga. Wa mwasi kitoko mwasi mabete. Mobile pe akoki kozonga po boboti bana mibale. Mobile akoki kozonga. Mais suite ya comportement na obija leli. Oyo zo bimisa. Tango bozali susute. Mutu mwa eso zonga pa na yo ezate. Kaka biso tozo koma na ba Facebook awa. Mobile alokola Saint-Esprit avanda bikola kimia. Nicolas moto akokoka te ndenge moko penga na milobela ngai naza lokola mobali na banda Nicolas moto te Nicolas kimia oye na moto to vanda te posoko ye na moto ngana oye lo moto esimba te bokoyoka na kutu te bokoloba même langage te oza mwasi mama nanga oso boti bana mibale oza mama soko oyebi ko misimba te soko oyebi ko se contrôler te batu nyonso koza na sima okoka pe ko gérer bango te. Parce que aux autres côtés, tu te prends pour moi, une petite fille. Non, aussi au colis. Avant mon toit, là, au Bamakamu, Salaboy, les canabos, réseaux sociaux, il faut y avoir sa vie. Il y a qu'un réseau social dans ma camu, sur ma manangai. Ce qu'on dit, ça conseille, il y a qu'à couper ça. C'est moi qui vous avez ma beauty. Au commun en Guadeloupe. Il y a qu'un makamu na beauty. C'est comme ma camu, il y a des balles, il y a aussi Koufa. Na mokilo ndo tozaboy talaboy mibale be ba pesa mbongo te abota na mwana ya bato mais ayebi te soki ba pesa mbongo fo mwana na lia serelake il faut mwana na semule il faut mwana na basombela soki ndunda ayebi suta bosana mingi mibale ndenge ba te pa na biso basi bolingo na bango ezaka pa na biso so bobota omoni mobale azoye pa na yo azoye la yo te azoye oyota bana eza bana te meza yo mama po alingi yo mama eza yote eza bana na ete ya zotala bana te azotala mama mais soko moni mobali atiki na yo na bana donc bolingo pelelele bosala eke Peniel eza nini oh nazi voiture ya nini ya nini ya na nini bobenga ngo suni na
finance il faut appeler ça 20 000 dollars moi na bazo senga 12 000 oluka titangi na somba rakutu basaki te batunde basombelaka nga kaka moko na somba ya Louis Vuitton donc oluka titangi soko zoluka titangi yebisa bango benga bango nga pa na ebité donc ça nini j'ai un problème bobo tu t'expliques avec eux la routine là c'est pas gentil na yo ça ne sert pas rien de se comme oh et aller la rabiso vina yo ah ouais na ya frère Mike oui mais que frère Mike ngana sepela la sauter et que c'est un musicien on a zaunga banzembo nae mais ça là que na sepela la sauter banda yo ya ko lakisa bosoto ya frère Mike qu'est-ce qu'il est et ça là que na linga que sauter je l'aime plus kolinga était c'est trop fort mais na do sepela na il m'intéresse plus on prêche que sur les bons exemples. Avant le bon exemple, c'est ce qu'on a hollandais. Mais ça ne fait pas de toi, tous les jours, il y a un frère, non. Azali moninga na mobali. Moninga na omwasi mutabotaka frère Mike wana. Yo ozalelo mama okolinga te. Mwana na omoko mwasi moko asela mata kaka na kombo mwana na yo okosepela nango te. Ndenge ozosepela nango te ndenge biso mpe bandeko ya mwasi ya Mike tolingi te tika makambo ya Mike eza bien te mama na nga nete soko olandi bakala nga nakotelako personnellement nakotelaka yo nayebi te soko olandi ndenge nini na moto azoloba ata moto moko aza contente na yo te mibali nyonso te bapesaka te mibali mosusu bazalaka akopesa yo mbongo apesi yo mpe bandelia suka nango omona azalaka so na mbongo te sikoyo yo moto akomi kozongisa mbongo na akomi kosutere bambongo na ye ya double aza gigolo mais na modèle moko ya mayele pour comprendre ete gigolo kutalakisaka neke ya gigolo mobali mosusu akoya apesaka eloko te mais yeka mikonso aoya na mbongo ya minene te pour comprendre ete azosengo bambongo azosengo bambongo moko ezanga ntina ba 20 livre ba 30 mais betango par mois omona kopesi ebele sans qu'on se rendre compte nde mama azala mayele koyelaka biso kaka te makambo boye na boye fai maikuta bengai nga na siliki sikoyo alors lokolo siliki yesu akoyeba makambo na ndenge nini polo yamba yo solola mais ozosika lokolo ozaka mwasi na ye tu n'es plus sa femme il faut tongo na mutu na okoze so mwasi ya maiki te yo te moto oloba na maiki boye po ayoka yo mwasi oyo aza na ye moto azoyebisa ye po ayoka ye est ce que oyebi yango kokotala baloyingi wana te yaya nanga bima na nini na babulu eka na ozoyela biso tika tala bana na yo kipe bana na yo eza na Afrique tana awa na poto batiki ozosela monte ebon boni yo batika na Afrique bapesa bango ata yenka te baza combien ça combien penza na ndambo o bazali o mibali bapesa lelo te baza ebele basalaka yango bango moko ta mosusu akozwa mobali mosusu mobana kase likambo ezalaka balinga nano yo so balingi yo makambo miso to kosepela mais so balingi yo te osepela pe te il faut nano balinga yo po mona ta 50 € to 50 livres to 50 dollars na mboka na bino mais so balingi yo te ça vaut plus la peine ça vaut pas la peine opesa te po alingi de yo te masolo eza fo balinga yo nano luka vi na o mama nanga bato ebele ebali bapesaka te tozokomisa bango te tobetela bango maboko te c'est un grand défaut ya kote ya mibali mais osala nini baya bongo na mokili bakita bongo nzambe asala bango ndenge akela bango ndenge wana mpe nzambe ayebi bango ndenge lolenge wana je sais pas to oya kochange makambo lelo balobake non lokola yo oza bongo tika bachange oyo komona openiel te ekosimba te fais ta vie vis ta vie tika Mike soko moni vraiment oza coincé ekoza na besoin ya aide ya Mike na yebi nanga vie ya Mike te soko aza na bandeko basi to ba parents appelle-le comment tu dis ça appelle-le va t'expliquer avec eux peut-être bango ba koyesa Mike Mike yo pe tala nani penya na bengaki ba ko expliquer penya na ndenga bien ba ko expliquer nani Mike na ndenga bien c'est pas toi osoloba ebele po na Mike mama nanga ozoma natana mutema na ozo reprocher ote po mtu il faut dans le Saint-Esprit pour ça ndengona il faut le cause dans le Saint-Esprit po eko yebisa opeza yo petit kana mwana bato tika na lisolo oyo oko sentir pe na mutema no ke komeli o kaka elingi sute o progresser na masolo wana okoyoka musoko za mosai na nzambe sala makamu susu oza na Amérique biso nous tout ozali ngala sala ati moi je travaille pas
mais nazwaka mbongo na nga na ndenge na nga nayebi ndenge na kozwa mbongo na ndenge koyiba te na shinaka pe te. Mais tu fais quelque chose ozoluka eloko moko eloko neki osala po ekotela kwa ata mbongo. C'est ça. Hein maman? Tika Mike en tout cas na base oyoki moto akopesa su conseil wana leka na kobo yango ngako leka na kobo yango longwa na kobo ya ba conseil ya pambala pambola ba oyela yo mutu mususu te I use yoke yaka to sala nini émission olobela Mike soko sala yango na omona koyoka te wa mwa mabe ko yali susu na makamba Mike te sala vina vite à vie on combien de minutes vite à vie bambote belé ce que bozali na makambo ebela koloba mais botala kasi to 10 minutes mais comme 11 nzamba pambola bino la bonzambe toujours bo partager entre ba partager ka ba bisou ebele bambote ebele tala bino ba bénédiction zo ko la bino na mitu to partager émission oh pour le na mutu ayeba sengi mobala occupé ete aluka ou bien ko ça divorcité kanga makana mutona biloba loba pete wa yoke aiba kimbasa ngalo ba loba te makam nefse tikala ki biso moko mibali babetaka mibali bafinga mibali on so mabe oyebi bi basala mibali des hommes c'est comme ça nandenga mabete baba ndokite babi de mina biso te ce sont nos frères mais yeba mokilango eza yo tambola bongo olingo linga te tambola bongo tuna ta papa na pasteur bye bye bisous bisous.